Webike Fally amayele ayeba ike na musique na biso bata koboya baza bata tembe baza bata tetu baza atravaillaki mbangu atiki kar mulai na minito leta okokanaka na ye age ezokende leta oluka osala makambo tu ya asala age ezokende pere leta okokana balobake Fally akokani na Fally age ekende leta oleka ye pere age ekende Amam eza bitumbe lelele eza bitumbe. Arrêtez la musique. Arrêtez. Katazoba. Big up la famille Kinshasa, Brazzaville, Paris, France, États-Unis d'Amérique, Canada. De partout où vous nous suivez, nous vous disons bonjour. Topesibino Bambote et Belé. Et vous qui nous suivez en ce moment, c'est Katazoba, la chronique intelligente animée par Eagle Women sur Boalwood TV. Une seule chaîne, une seule adresse. Ça se passe ici et nulle part ailleurs. Nous sommes ensemble, il n'y a pas de souci. Arrêtez la musique. Arrêtez quoi? Mitsubishi Electric, c'est la salle où Fally Ipupa va donner son concert d'ici peu. Et voilà, sont très belles. Tomoni, Monsieur Gary Iwelena sont très belles déjà. En tout cas, les Warriors, achetez vos tickets, allez sur les sites, tapez Fally Ipupa billetterie et au Bimselabino ba salle et au Bimselabino ba lieu. Achetez vos tickets, allez soutenir l'artiste, le champion de tous les temps, le champion de la musique congolaise. Il y a tous les temps. Ezaye, Ezalakaye, Erozalagape Kakaye. Même après sa mort, Tokotanga Kaye Kaka comme champion. Il y a musique, il y a Congo et changeate. Yemi Alade Azobeta Zénith, je crois ils ont même jour na Wata, na ebitende nini oleka. Barokabola ba fanatique to barokabola te et voilà eza makambo eyaka papa maman tosengi vraiment attention na bino botie la biso like bo partager pe émission et osala biso bien. Parlons de ce phénomène de la billetterie. Nous avons 3 artistes congolais qui sont programmés pour des concerts récents d'un niveau à Europe. Watanabe dans moins de 9 jours, Fally Ipupa dans 1 mois et Ferré dans 4-5 mois, je crois. Et voilà, la salle eza billetterie eza ouvert, la salle robeta ezali. Et on va en parler. Évolution et billetterie, température sur le terrain et attitude et puis na morale ya ba artiste. Tolo belango nano parce que yango penande trop d'actualité na minute. Alors, Fabregas atiaki Casino de Paris si abetaki déjà moins pia kanaye o bayaki félicitations quand même. Malgré l'absence de beaucoup de ces musiciens, il a donné ce qu'il a pu donner et c'était pas beau, c'était pas bien, c'était pas fameux. Batu baza ko apprécier na ndenge na bango mais bon, ce qui était fait était fait. Totikali na héritier Watanabe qui joue dans 9 jours, totikali na Fally Ipupa et puis Ferré Gola. Bato bazo beta ba concert na libanda bango wana. En attendant ba mususu pe bazwa courage ya kotia date parce que likambo atia date oyo eza matata soit okole Fally po basomba yo na tembe soit osali ndenge ba Fabregas na ba héritier Watanabe baosala bakole mutu te baosenga pe aide ya mutu te bazobeta na bango. Omoni mobali azaka bongo Watanabe azokole mutu te azosenga pe aide ya mutu te azobeta na ye makambo na ye. Makambo atia date oyo eza compliqué. Soit osali neti Wata, soit okole Fally po basombo na tembe. Tosolango lelo billetterie ya kosomba na tembe. Alors, tozomona héritier Watanabe moi silence moko eza autour ya billetterie na ye. Batu mosuku tu bazoloba me Wata
eske akobeta akosala sold out to akosala te babillet ezokende malembe e bamosusu baoloba bongo. Fally Ipupa ezokende ka ndenge ekendaka wana za aigle. So otali kote ya Ferregola ozosentir ke makelele na nguma moko ba agitation moko eza mopanzi wana ka ndenge bazalaka toujours agité, toujours na tembe, toujours po ba prouver Fally, toujours ka na agitation. Alors, Watanabe billetterie na ye ezokende nango pe pas mal. On a eu à voir cette capture d'écran. Tozo yango na page moko billetterie ya Watanabe, ba couleur ezokende déjà na ko diminuer. C'est-à-dire que évolution eza nango pas mal na niveau na ye. Héritier Watanabe, pour moi c'est un jeune oyo aza ko assumer makambo ne azosala. C'est-à-dire que wata ye na système moko te ke na diembela mutu moko na kangama mutu moko boye pona tembe na biso mibale bachangaka na teka basombanga. Héritier Wata, je comprends cette attitude ya héritier parce que azana David Monso. Yango nazo comprendre attitude na ye. C'est-à-dire que héritier Wata azosala ndenge Fally abandaka. Fally tango abandaka abwelaka ba étape te. Abandaki ko se concentrer kaka na fan base na ye. Atongi fan base na ye. Ba warrior wana bozomona Fally atonga bango malembe ti lelo bakomi ngolupa, lelo bakomi na capacité ya kobetisi ba 40,000 ba 20,000 ba 15,000. A créer fan base na ye malembe ti bazokola. Héritier Watanabe aza na même démarche. So tali bien Wata azoluka nde ba midi à 14h te. Azo se concentrer ka na ba spiritas na ye. Azo tonga fan base na ye malembe. Aza moto abandi carrière, musicien abandi carrière lobi. Aka na 3 albums. Donc azo tonga fan base na ye malembe. 10 ans, 15 ans, tango pe bakokola. Bakopesi pe ba dimension oyo ya zolinga. Ezalaka ndenge wana, nyonso ebandaka malembe ti ekolaka. Eza te lokola ba misien mosusu balala bapongi, bamela bashisha balala bapongi, baye kosutuka ke age ekei, ere ekei, nyonso siko ekomi kaka ya tembe, to diembelaka Fally po tomata, totiaka tembe na Fally po esimba. Donc voilà, billetterie ya Fally Ipupa pe ndenge tozomona na ba écran, ezokende nango pepele ya mbetolo ka ndenge ezalaka. Et so tokomi siko na billetterie ya Ferregola, nde esika oyo ezokamwisa bato. Bato azoba bazokamwa baomona yango extraordinaire. Bato mayele sikoyo bazokamwa baomona ke ça ne va pas. Il y a quelque chose de louche oyo ezoleka wana. On va tout vous expliquer les gars. Eloko moko nalobi na ebandeli ya émission Fally Ipupa azalaka mayele. Ayebaki ke na musique na biso batatembe, bato baboyaka bato baza, batateti baza o bandimaka te o baboyaka nyonso, o baniyaka tu baza. Yango monaki akendaki na carrière na ye, atikaki écart mulai mbala moko. Ake na vitesse atiki écart mulai mbala moko. Po ayebaki kaka ke letambo bando boya ye. Mais entre-temps boluka kosala neti ye ezwa bino temps. Pendant ce temps, bato bazomona ke Fally aleki. Leta bozo boya, écart wana bato tu bazo remarquer ke Fally aza musika, Fally aleki bino, Fally azoleka bino. Leta bozo boya, bozo discuter, leta bozo niye nyonso ya ye, leta boboya kaboluka bokokana na ye, déjà écart wana ezo samba. Écart oyo atika kuna entre bino na ye ezo samba makasi. Ya moni Fally abetaka pena vitesse, akenda vitesse, atiki écart mulai. Ebi ke na ba âge ba nango. Leta baboyaka, me baluka kosala neti nga, écart wana ya osambelanga. Yango moni toomona lelo. Écart wana ya Fally yango moto ezo samba. Ata oye na leki ye, oa yebi eloko te, ebi koyemba te, écart wana ezo samba déjà ke yo awa Fally kuna ata yo moko. Alors, tokoti na billetterie ya Ferregola.
Paris La Défense Arena na page na ya Facebook a publié lien ya billetterie et puis a commis les billets partent vite, ne traînent pas. Les billets partent vite, ne traînent pas. Na Lingala elakisi batike to pe ba billet ezokende mbangu koumela te po yo pe ya kosomba billet na yo. Kote otomoni Fnac a signalé alobi nini? Alobi forte demande autour de cet événement. Donc événement ya feri eza na forte demande. Sikoyo eloko ya curieux na makambo nyonso oyo eza nini? Omoni bato nyonso oyo bazobeta Paris La Défense Arena oyo bana ba billetterie actuellement ouverte. Eza Gims, eza Ferry, eza Caris, eza Taïk, eza Sidiki na bato mosusu ba mindele toyebi bango te. Sikoyo oko remarquer Caris, Gims, Taïk na ba billetterie na bango on remarqué une certaine stabilité. Mais so okeka à côté Ferry, au monde on dirait engouement moko boeza ya makasi. Ye kaka nde Fnac azo publier que y a une forte demande. Ye kaka nde bazoloba les billets partent vite. Ye kaka nde bazoloba ke na liste wana catégorie ya na liste ba l'échec ou ya musique du monde. Batiaki ye premier na catégorie na ye abimi premier. Ce qui n'est pas mal. Mais vous allez remarquer que na catégorie oba Gims baza. Gims a premier té. Soprano pe a premier té. Omoni. Taïk pe na ba catégorie oba bango baza. Et ba meilleure vente. On remarque que baza premier té. Mais na catégorie ya Ferry, Ferry a keko la premier. Tolanda bien. Si on a ba question on a se poser na minute oyo, eza que est-ce que Ferry na France a koteka koleka Gims, koleka Caris, koleka Taïk? Parce que makambo ba olakisa biso wana tozomona ngo kaka na billetterie ya Ferry. Tomona ngo pa ba Taïk te, tomona ngo pa ba Sidiki Diabate te, tomona ngo ka pa Ferry. Toujours ka simple réflexion ya likolo kaka. Est-ce que Ferry na France a koteka koleka bakolo France? Premièrement déjà. A koteka koleka bakolo France. Question liboso yango wana. Ferry a koteka billet na Fnac koleka Gims, koleka Taïk na Caris. Eloko liboso photo mituna yango wana. En âme et conscience, Gaulois conscient, place au Vandi. Faire à côté ka billet na Fnac, na France, koleka Caris, Taïk, na Gims. Yemoko bi pesa réponse na sia mutima. Soki non, pourquoi? Soki oui, comment et pourquoi? Ngana oyebisa bino comment faire akoyi koteka koleka Gims na Taïk na Caris. Arrêtez ko. Nayebi te ata bino moko ba Gaulois ki fanatisme eleka te. Bozomona ngo normal que Ferry na poto pour la première fois beta sali ya 40 000 places na vie na ye. Auti na ba Zénith, oza na ba 2000 et quelques places. Mbali boso teka 40 000. Ako teka koleka ba Kolo France. Il faut te se poser question ana. Soki oui, nini ezo sala bongo. Premièrement, il y a une stratégie moko bozo sala. Babiye koti na Fnac. Boye na Fnac bosombi tout. Bato a Fnac ba noté sold out. Bino boke na babiye. O boke ko sala nango etali bango te. Bo kaba. Bo reteka. Bo pasola. Bino mutu boyeba. Stratégie wana yango bozo sala. Ça dit que si on fongoli billetterie, bosombi yango bino moko bosombi tout. Pour site soka monika ba billet sili, ya okomaka sold out. Place oke na billet tali elisuti.
place oke na billet etali ye lisusu te bazwi neti 100 000 tozwa neti pardon 10 000 billets ou 15 000 batie na Fnac badepose bino boye bobakuli 15 000 billets to 10 000 billets nyonso boke nango bopesi mbongo ye Fnac akomentionne sold out place boke na billet etali ye su te bokaba botumba bobwaka na mai etali ye te siko je wana yango bozosala bosombi billet bango basignale sold out bozwi lokumu epanzani na bapage fera sala sold out ale boke nango sikoyo bokolala te butu tekaka porte à porte kabolaka na ya ofele na ya koteka musala bokosala yango wana musala ya baera balora tendance bandombolino baosala yango wana musala bazwi na poto yango wana alors to analyser sikoyo nayebi te soki bagolwa bazoyeba ke système wana eza tricherie système wana babenga yango la triche c'est la triche sikoyo ndenge na musique na biso toza boye si Ferré peut faire ça Fally peut le faire Wata peut le faire pourquoi parce que Fally aleki de Ferré na mbongo wana eza évidence so otalika bamarché ndenge bazwaka par année bamarché bazwaka baconcert babetaka barelation baza nango Ferré ana relation ya bata mbongo te lokola Fally Fally aleki Ferré na mbongo Fally aleki Ferré na barelation ya bata mbongo ya bata minene mwe baje wana bosala wana Fally akosala ngo ya mabe Fally azobeta centre belle 21 000 places akobengaka bato na ye moko tala auti kosokipe na bobseka Mimi Chikeva nyonso wana ya balare Fally akobengaka bato na ye moko atie liboko na poche alobi moni 21 000 places wana tosomba tous les tickets na 24 heures salle pene kokoma sold out en 24 heures Fally peut le faire aosala ngo bien ya mabe donc ya danger o kutu bino bosala eumela ouais bino bosala eumela bafongoli billetterie le 5 l'autre le 11 eumela Fally akosala ngo ya 24 heures nie tosilani na billet il peut le faire siko tunanga po nini azosala ngo te Wata aussi peut le faire Wata pe azana ba ceinture makasi koleka Ferré na ba musicien congolais tout musicien waza na entourage ya ba pauvre ezaka affaire Wata ana entourage ya ba boss o binaka soka bengi kaka batie maboko na poche makambo ebimi Wata ko sala ngo la scène musicale c'est combien de places Wata ko sa ba jibo sala wana asombi ba billet na tout ala bando kabola au comprendre Wata peut bien le faire je wana Ferré na batuni ba osala Wata ko sala ngo pourtant Ferré osala ngo na batuni ba mona siko bango batimba koleka ba musicien tout tala na makamba musique surtout à l'international musicien oza na expérience koleka Fally azati musicien oza na expérience na makamba musique surtout libanda koleka Fally azati en ce qui concerne ba label ba billetterie ba vente Fally aza na expérience koleka ba musicien congolais tout bino bobandi ba expérience ka lobia Fally a fait beaucoup avant vous donc aza na plus d'expérience donc ba je wana Ferré na batune ba osala Fally na Wata ba kosala ngo Wata na ebite soka osala ngo te po nini je crois pour azana David Monso na lo bango bien attitude ya Wata na bena musique eza vraiment mingi po azana David Monso azo guider ki kende boye te sala boye te David Monso a bossé avec Fally regardez Fally aujourd'hui David Monso travaille avec Gali regardez la carrière de Gali il bosse avec Watanabe regardez Watanabe donc ba okende na moi droiture moko boye et puis ils vont arriver tokota sikoyo na pourquoi bako sala ngoti pour faire na batune ba mona nde ba yanke faire na batune ba mona nde ba leki ba mission tout na kotimba
batimba bamayele koleka ba mission tout. Or bazo bate bazo eloko ba sala wana c'est de la triche. Na sabino eloko moko na émission mona salaka na bifere ya kanisaka so fali azo sala makamoko boete c'est que fali aza kidiba. Or fali ayebi na ye déjà ke yango ndete. Tout le monde a on a festival là. Fali avanda awa na notoriété ya fali aza na festival te. Faire est-ce quoi kanisa ki fali a rêvé. Ngana ya na festival. Omoni. Toke siko na makamba billetterie. Oyebi faire na fali. Faire aza lo wa mwana shege. Bonne explication ou bien. Faire lo wa mwana shege azanga ba parents. Tout lui est permis. Vous comprenez? Tout lui est permis. Mwana shege wa azanga ba parents. A fazer faire na musique a fazer. Akomela diamba, akomela shisha, akola libanda, akosukola nzoto te, akoza salite, aza fazer ana ba parenti. Si vous fali alola mwana oyo na musique, tolo bango na musique, na vie ya solo te. Fali aza lokola mwana aza na ba parents, mais ba parents ka te ba parents ngosko ba pasteur. Ça dit qu'il faut tambola bien. En parlant des parents, on a la référence na ba label. Faire un musicien sans label. Tout ce que Faire fait, il le fait avec des charlatans. Tout ce que Fali fait, le fait avec un label et des gens qui le suivent de près. Comprenez pourquoi Fali n'a pas droit à faire du n'importe quoi. Et comprenez pourquoi Faire a sala rabisa la sala. Sans tenir compte de ma conséquence. Donc, Faire a logo la mwana shege, alala libanda, amela rabadiamba, Fali a logo la mwana ozana ba parents siko ya pasteur. Ça dit que soki ba master ba tambusi no na nganda, et comme il boso Fali aloba non merci. Na omela te na mwana pasteur. Wana Fali. Makambu tu ezaka na ba conséquences nango. Omoni Fali soka bandi ko somba ba bien ndenge Faire o sala wana. Apa banda ko teka na ba jonga na ba salon de coiffure. C'est de la triche. Jour ba ko timbela ye. Na label na ye e ko subir. Ça dit que bilo mususu Fali azana ba réserve ya o sala ngo parce que azana label moko sérieux. Label ya Fali est un label connu, un label respectueux et en France. Fali ne peut pas se permettre ba fraude, ba tricherie moro boizanga mutuna makolo. Mais Faire peut se le permettre. Ana label ti, musicien zanga label. Si vous voyez bate ke ba je bazo sala wana, ya ba billetterie eza triche. Mokolo ko revese ba conséquences rozala. Si vous autant ba golo ba komaka na conséquence, ba koma siko kotuna Faire sala nini. Omoni buzoba na bango place vandaka. Tango ba osala ba o mesurer ba conséquences te. Tango ba retomber yaka, ba komi siko Faire sala nini. Faire sala nini, asala nini. Ba bêtise ye moko asala gati. Akotaka kasho awa, musicien nini atindaka ye na kasho. Musicien te, ka ba bêtise na ye. Makam na ye moko o ye moko asala privé o ye moko ayebi. Emema ye na kasho. Tango abimi kaka na sala nini, ba ini nanga baluka nini. Awa bozo tricher na billetterie. Bozo tuna ba conséquences te. Tango ba retomber koya, nzembo mibale bimi, na lukaka nini. Ngana sala nini, nzembo mibale ko bima. C'est dit que mutu moko boye a contrôler mamba osala te, a mesurer pe ba conséquences te, to sala kaka, ana label te. A mwana shege, a osala tout, a omela diamba, a omela drogue, a omela tout. A otambola mutakala na nzela, ana parenté. Bona Faire. Fali ne peut pas se le permettre. Ana label ou ba olandela ye. Il faut tambola droit. Différence yango wana. Nesi binoka si Fali peut acheter tout, ba billet na tout wana po bima sold out. A osala ngo kitoko 2 jours ezebele. Mais il ne peut pas les gars.
Voyez pourquoi ba billet a fallu kendaka malembe parce que ezokende normalement. Ezokende normalement. Ndenge moko billetterie ya Watanabe na ya Fabregas. Ezaki ba billet moko ezokende normal. Yango moni ekenda na ba kilo ndenge wana ti place ekomi. Voie normal ekendaka bongo. Ira lobaki ya mundele aza zoba te. Yo kanisi musicien mobimba so ba na page na ye à peine ba 1 million de vues. Ba konti na chaîne YouTube na ye aza kutu na 1 million te. Batali ba stream na ye mawa. Boye na billetterie ye mutazo teka koleka na ba games. Vous pensez vraiment que muto aza na domaine na musique a comprendre te que lo moko eza louche eza na kati wana. Makamso ezaka bo sala ba otika bino boka za neti ba oyeba te. Omonaka o comité moko de suivi elandelaka makambo ba fraude na musique ba bimisi lettre yango. Kende ko répondre kuna. Okoyeba sa ba ji. Yo kasi Gims azangi mbongo ya osomba ba billet na ye nyonso. Abanda koteka pe na Château Rouge to na chez Jonga. Gims aleki fere na mbongo ti. Ba je wana tu bo salako ya des musiciens ba na mbongo koleka fere ba ko salango. Mais bomi tu na siko pourquoi ba salango ti. Problème affaire ezala wana. So ba musiciens ba osala makambo te ya omona lokwa ba kidiba ngande na ayanki. Nzoka ba osala te po ba yebi ke yango te. Bosi botala vidéo moko Maître Gims azo conduire mutuka azoloba des noms vont tomber. Babande ko soupçonner liste moko ya ba musicien moko ba trichaka. Po bazo ba disque d'or, ba fraudaka po bazo ba biloko moko boy. Il paraît liste moko ya fraude bimaki. Ce qui veut dire que na ndule makamba mayu ya ezalaka. Siko malheur ya oyo azo pratiquer yango. Omoni malheur na muto azo pratiquer yango. Tamsu wa basala kango avant ba comprendre que ça peut nous emmener na ndenga mabe batiki. Bino siko boye ko remplacer. Bonne chance. Po bozo mona bato ndeye bakizengi, ondeye tozoyeba te makambo ezo sala makuna na tuni bino kaka si Ferré peut vendre les billets na Fnac koleka Caris Taïk na Gims. C'est qu'il y a une surprise. Ya mabe na fin. C'est que surprise moko ya mabe eza na suka. Toze la biloka na suka. Bosa la fête ne bolingi. Chanter la victoire avant la guerre. Fête des tapages. Bo publier ba capture d'écran nyonso bosa la. Biso totala ka na suka. La fin justifie les moyens. Si Ferré na poto peut vendre plus que Caris, Taïk, Gims, Yaya. Na suka surprise à ma beza. Surprise à ma beza na suka. Mutako sabinote. Muto abeta na poto kala. Abeta na poto, abeta concert na poto kala. Wana internet na renete. Ferré. Aye kozonga poto lobi watango fali afungoli poto. Ali aye, o batu bazalaki na soif na ye. Aye, abandoteka babiye. Koleka bana poto o babanda kobeta tango bino ba kombata bakanga musique ba Gims ba Taïk ba Caris ba betaka deja na poto yo ye lelo o banda koteka billet koleka bango. Bonne chance tozela na suka chute nde makambo ti. Watanabe amwana wenge amwana wenge akokotisa pe ki wenge akie na ba billetterie wana pe na ndenga systématique po wata na bato. Sans blague so ba musicien congolais tobi to compter ba musicien congolais baza na ba ceinture ya bata mbongo ya bata makasi. Ba wata na bina ba fali wana na ba jibe. Ferré te fera na bato te. Ferré zo beta stade des martyrs ka na beka. Wana bato. Ferré na bato te. Fali aza na ceinture, wata aza na ceinture. Bako linga ka boule babitala to pe yango tout. Kuna bakoma sold out. Après biso toyebelo tosala na babiye wana. Mais so bazo tika makambo ekenda ngo normalement. Bayebi le pourquoi. Bino lokwa botimba trop.
totano mayele na bino kote ekende tosuki na biso awa piolo pio pio. Arrêtez la musique. Arrêtez quoi.